Bandeko bino to mesana olandanga message oyo toza kotindango de toute urgence na papa Kiangani, chef spirituel de l'église Kimbangiste biso bane Congo. Toza kosenga na papa Kiangani akota makambo te ya nomination ya Judith. Alobelango même pas parce que ezo chauffé batumutu. Biso ba Congo tozalaka na matriaka. Maman na ye s'est confirmé aza belge. Kassayen belge. Tutsi. Voilà. Tata na ye Mkongo. Tobo yangote. Mais les enquêtes sont toujours en cours. Alors, et comme si biso que maman oyo azalaka na plan, ministère à plan, to monaka photo boyete. Tu komonango tango ba nommé premier ministre. Cela veut dire que makamususu e bombami na sima ya photo oyo. En plus to nkoloba boye. Église catholique toujours azalaka na sima peuple. Mais Kimbangiste azalaka toujours na sima ya ba dictateur. To monaki Mobutu na 32 ans na ye. Kimbangiste a soutenu qui est azaki na sima na ye. Kabila a ye 18 ans. Azako boma azo sala ba fausse commune. Kimbangiste na sima na ye. Lelo oyo tomoni Chilombo. Kimbangiste na sima na ye. Azo sala nomination ya Belge Judith. Kimbangiste bakangisi photo pour à convaincre peuple Congo. Tolingi Elokonati. Papa Simon Kimbangu akufa pour nous défendre droit de l'homme, liberté ya mutu, koboma batute, fraude ezalate, tricherie ezalate. Il faut mutu ba respecter ye. C'est pour cela Papa Simon Kimbangu akufaki. Mais ezalité pour nous encourager toujours le mal, toujours le mal. Donc église Kimbangiste ezo rendre biso mauvais service na Congo et puis na ba Congo. Mama oyo ana dossier à vol. Dossier est en justice. Aza poursuivi na 1 milliard. Oyo Chilombo a pesa na ministère à plan. Ye azuba mbo muso a pesa pa mbali na ye. Makamona ezo nginda. Alors or biso na valeur na biso papa Kasavubu atika jamais makambo ki moyibi. Mukongo moko te babele la kaye ke aza moyibi. Bango tango ba moni ke mona mwasi oyo ana dossier moko se baby ba nommé premier ministre au lieu de faire comprendre batu que maman est belge non bazolo baka Mukongo et puis na simana ye makambu ezebele soki Kabila a besoin ya ko nommer mwasi ya Mukongo comme premier ministre alinga ko zwa pardon soki Chilombo Félix Chilombo soki na besoin ya ko nommer mwasi ya Bakongo azala premier ministre balinga ko benga Mbangu mama Justine Kasavubu ancienne ministre azala pe ambassadrice ye tozana référence na malamu parce que papa na ye ayibakate lukola papa na ye ayibakate soki botie ye toza sûr que ye pe akoyibate. Mais comment ça se fait que vous êtes banani bato gouvernement baza au courant que cette femme est litigieuse azana litige munene na kati ya justice bazo que nous zoyer pour ba le banaye ke pour ba le bana peuple ke azam Congo biso tozo croire et le connaître yangwa to sengi na yo papa Kiangani chef suprême de l'église Kimbangiste toyebi que demain c'est le 6/4/2024 boyebi so ezali kamunini pour papa Simon Kimbangu. Alors tozo sala eloko mbangu po comme la yo oyeba ke olobela yango te bolekisa yango mbangu pa Zako ayebisa grand frère na ye ke makambo ya Judith ya nomination na ye etali Kimbangiste te bolobela makambo papa Kimbangu bolobela makambo mboka bolobela makambo kimoyibi tozo yoka détournement mosusu uto salama na banque centrale. En plus le moment est mal choisi pendant que le pays est en guerre. Nous avons besoin, il y a premier ministre militaire
Bozo que nous avons moi si on a déjà fatigué, on a déjà un dossier à ma baie, boya ko tia premier ministre, bongo bolo bake aza Mukongo. Te biso ba ne Congo. Ba vrai ne Congo. Tozo ko demander na yo okota makambo wana te. Oyo balobi diaspora a félicité Chilombo eza diaspora ya Lukuta. Diaspora ya Poto mokonzi nango Mama Justine Kasavubu. Or na video basali o balobi diaspora wana Mama Justine Kasavubu azate azana kati na bango te. Donc batu nyonso ba kolanda video wana ba déconsidérer yango. Alors tozo kende totala eloko mususu awa balobi nini. Voilà. Mama na yeyo. Mama na yeyo. Oyo aza mundele. Oyo aza mundele aza mutu mundu te. Même bolobi na biso ndenge nini biso tozo croire yango te, tozo garder position na biso. Mama oyo aza kasayenne belge. Chilombo c'est un tribaliste. Chilombo ako lingate un vrai Mukongo as la premier ministre. Ba Congo ya intellectuel bazali belé. À cause de la biso te kaka ye. Merci. Tozo continuer kotala toyoka oyo. Elinga ke sala ke ba nommé te na poste ya premier ministre. Ya liboso défaut de nationalité. Elle est belge. Maman je dis elle est belge. Lucas Souminwa, elle est belge. Aza belge. Au regard de l'article 10 de la Constitution, le coup la renonce à la nationalité belge, elle ne peut pas être premier ministre. Aza belge. Oui. Allez au militaire belge. Premier ministre Aza belge. Aza belge. Allez au militaire belge. Je demande à tout Congolais, Bakende. Bakende, toi film en a été. Bakende, bazo ba captive, ba publier sur la cause liée. Ba information ya ki Maman je dis Toulouka Aza belge, ozo elanga. Na bisio, c'est un lieu de bouquet na militaire belge. Est-ce que vous vérifiez que so il y a la cause, comment la vérifier? Bilo bo kende ko vérifier. Elle est d'abord belge. Savez-vous que Christian Lusako a salabiso même le président Tshisekedi vient de nommer ce n'est pas belge à la tête du pays. Mais lui-même Tshisekedi qui? Il est congolais. Belge. Il n'a jamais renoncé. Mes enfants sont belges. Donc restons sur le pays est sous colonisation, les Belges nous dirigent. Le pays est sous colonisation. Donc tout ça, au moment qu'il y a un avocat chérubin, le fondement général d'Aïwel, non? Baba Guinée. Aza belge. Nous sommes sous colonisation. Après le 21e siècle, les Belges nous dirigent. Le président est à top Wabi. Vous avez ma loi de père numéro 8 à moi là. Mais ça est pas inutile. Parce que par exemple, mes enfants sont belges. Mais Balina a connu Ming. Balina a belge par rapport à nous. Donc toujours la maman. Ça veut dire que le pays est sous colonisation. Donc la première ministre est de nationalité belge. Voilà. Elle est d'origine congolaise, mais l'article 10 de notre constitution dit que la nationalité congolaise est très jalouse. Et l'ingarate ba sanisa yango na muntu. Christian Lusako le monde tena comme une bandeli. Tant Kabila nomara sabi badibango. Biso to be aza belge. Christian Lusako na ya pesa biographie a des belgité. Christian Lusako n'a pas cause à biso. Après une semaine avant d'investir Sami Badibanga, a certificat. Le certificat ya renoncement à la nationalité. Ça c'est un rétablissement national. Ça c'est Christian Lusako. Lusako na kosi biso mingi na mboko yo. Ba azonga jamais. Le baquet a servi erreur l'information. Aujourd'hui, c'est le même Christian Lusako qui est utilisé pour ce moment-là. Qui manipule le Christian Lusako? On me dirait qu'il est payé par le régime. Bah, très bien. Il a mis la dame est kassaïenne. Maman Judith est kassaïenne. C'est son mari. C'est son mari qui est Roger Toulouka. Son mari qui est Neko. Ah, on va dire Roger Toulouka. Oui. Hein? Roger Toulouka. L'un de ses parents est belge. Aza Pembete, Aza métis. Aza Pembete, Aza métis. Donc l'un de ses parents est belge. Et il y a qui n'a pas à nationalité. A confirmé yango. Si toi l'époque où on a mais est-ce qu'elle renonce? Mais si on a renoncé, ça va l'accepter.
Et c'est surtout un problème. Il m'a dit qu'il y a un retard, mais néanmoins, c'était Brandy. Brandy, tout va dire. Très bien. La suite qui va dit. Continuez. Mobile n'a projet Toulouka à Sakana Pinit. C'est là que maman projet PDL 145 parce que la dame qui s'occupait au nom de l'État, il y a projet qui a été ministre à plan. Donc l'échec, il y a projet familial. Alors bandeko na banzi tozaka kolanda koyoka nini elekaki toza susu voilà tozo lakisaka bino kamwa ba extrait botala bino moko na banzi boyoki kuna ke mama oyo azali Kasayen Tutsi. Mama oyo azali Kasayen Tutsi. Après, bomoni awa, bazana Kazadi, na muto bache chef seko informateur. Azana bandekone baluba. Tangu banomeye, première visite na ye, akendaki na IDPS. Paya baluba. Deuxième visite na ye, ake na IDPST, ake pa yana ni pa Maman Marthe. Donc azo la kisaba affinité na ye na baluba. Donc boya ko kote sa ye pa na biso te, vraiment boya ko kote sa ye te. Biso za ba ne Congo de père et de mère. Soki ya linga ki mu Congo, alinga ko luka de père et de mère. Mais ay ko tila biso mutu moko ne bandelikaka e komi déjà na ba doute ya ko sakana te. Hein? Et bandeli pamba e komi na ba doute ya ko sakana te. Voilà. Président Lukuta, ministre Lukuta, sénateur Lukuta, parlementaire Lukuta, juge Lukuta, médecin Lukuta, tout le monde Lukuta, tina derrière le peuple. Et vous voulez que tout s'en sortir, tout s'en sortir de gagner. Alors, bandeko, na banzi oya uti ko lubawana azamuluba, boyoki est très bien. Voilà. Le taux d'exécution est à combien de pourcents aujourd'hui? Aujourd'hui, quand je dis au niveau financement, puisque tout a été décaissé, on pourrait dire, et tout est engagé, on pourrait dire que c'est 100%. Mais au moins dans les 916 qui doivent être livrés pour décembre, on est pratiquement à 80%. Mais combien d'ouvrages ont été réceptionnés? À ce jour, pour à la mi-novembre, on est à 556 ouvrages. Sur combien? Sur, comme je vous l'ai dit, 2160. 500 sur 2000, ça fait 20%. Oui, mais ça veut dire que les autres sont en cours de construction. Et ça, mais oui. Par rapport à vous, c'est de nous dire pourquoi cela n'a pas été réalisé à temps. Merci de rendre autant, compte. En tant que membre du gouvernement, oui. Vous avez le droit de voir le verre à moitié plein ou à plein à 20%. Moi, je vois le verre autant, à moitié plein. Moi, en tant que journaliste, oui. J'ai le droit de vous poser la question de savoir pourquoi ce verre est à 80% vide 2 ans après l'adoption du projet en Conseil des ministres. C'est juste la question oui, je vous ai expliqué que nous avons démarré ce projet sur 145 territoires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de la tâche agricole. Je vais vous lire quelques messages d'un ancien ministre du Plan, oui. Olivier Kamitatou, pour ne pas les citer, au sujet des fonds justement décaissés dans le cadre des 145 territoires. Où en sommes-nous avec les 239 millions de dollars restants sur les 750 millions du FMI destinés au programme de développement local des 145 territoires, là où le bas blesse, 239 millions de dollars prévus pour l'énergie rurale ont été détournés. Bon, je cite Olivier Kamitatou. Il l'a dit, faut-il encore qu'il le prouve, n'est-ce pas? Avant de parler d'un prétendu détournement, je voudrais faire remarquer que nous sommes dans un projet de développement. Vous ne justifiez toujours pas les 239 millions. Les 237 000, mais s'ils n'ont pas encore été décaissés, comment voulez-vous qu'on les ait détournés? Ils n'ont pas encore été décaissés? Mais non. Qui a décidé qu'on les a décaissés? Il affirme qu'on les a déjà décaissés. Mais qu'il en donne la preuve. Alors, papa nani kiangani, vraiment tozo senga na yo, kokota makambo yo te. Kokota makambo yo te, papa. Makambo yo etali yo te, papa kiangani. Kimbangu, papa Simo Kimbangu Kiangani.
pardon kokota makambo yo te kokota yango te mama oyo aza na dossier na justice kokota makambo yo te to sali video oyo mbangu pona ekomela zako amona grand frère na ye ayebisa yeke makambo ya lobi etali Judith te makambo ya lobi samedi etali Judith ata mukete Judith aza na dossier na justice yena mobali na ye ya détournement mbongo ta baki na ministère ya plan alors mutaza na ministère ya plan bango baza ko nommer premier ministre or este ese kenda sikoyo ouest fwe kende or ouest ezali Bakongo na sima ya mama oyo balingi asigné bakambo ebele pona Bakongo eza na faveur ya Barwandais eza na faveur ya Batutsi de toute façon na Alexa Ibino nini moko azalaki déjà botala awa bazalaki na Rwanda na Niakero Judith obozomo na yewana la flèche tozana ba renseignement nyonso bazalaki na Niakero na Rwanda bozomona Denise yewana Judith yewana donc na ba photo tout ozomona ya kala azana ba Congo te azana ba Congo te aza toujours na ba Tutsi ou alors na ba Kasayen na suki wana nzambe apambola yo mu Congo muntandu mundibu soki 10 secteur muyombe soki ekomeli yo mbala moko tinda yango mbala moko wana Congo central kovanisa ngo suste nzambe apambola bino c'est le révérend Jacques Dinabanza merci.